Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Bango baba ndulo le osimba na ngote. Baba ndulo ko simba te. Viana ga ne fina succès. O mone kestro na etikala na ngo ya sindi. Oh, donc quand tu as dit que la sindi na ngo kala etikala sindi mais sindi te mais sindi. O mone ka tanka équipe ba fali ke yi bango tout bakei. Et que c'est cela qui déjà. Kuku fona ngo ngona. Et c'est nga ga msusu. Oh, moi sindi bali. Ni ka yemu ta yimba ko pa rien na yimba ko. Oh, si. Oh, bashikito ayet. Ayo. Même la Wandoula on s'otali. Et ara sindi na sindi. Donc qu'on etikala etikala ndoketsa sindi. Donc etikala orchestre sindi quartier latin. Etikala orchestre sindi. Wabilo bana toza pamba. C'est ça qui fala mokala. Pourquoi vous singez concert et pas ouais ensemble? Bah c'est au moins vrai concert à randonne. Invitation bah c'est toujours na mutu oyo. On va aller na gaz quoi. On va aller na gaz. Donc on sent invitation, on sent na ndule na quoi ça là. Mais si on des en awera d'abord aller na gaz. On va aller ko faire gaz. Musika. Plan mais beti etala bana wenge. Wana bana wenge. Na bali sanka mbena senga invitation ko on a biloko wana te. O moni bango ya rache simbite bango mungu ba raison belé. Bango ya bango. Mais bango. Bango Bolanda biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne Nyons tout le monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merveille à tous et à tous. Bateau batala émission la biso Congo France ba biso tsango da rapporter par votre serviteur Yannick Wenge moto atenda ki bonzama to biso nzambe te na invité so to zawa pêcheur ami fidèle téléspectateur na pesi bino so mbote pesi so mbote 0044 maman Nadine Malila ya Dota Abraham wa mujulu moto na nzambe maman Minduma mokonzi ya Bundes mobimba na Hervé bonne année ba 2018 vitesse merci beaucoup le boss José Di Pumba. Merci beaucoup à Big Manager Bookson Boukassa, salut manager à Congo France Kitoko. Merci beaucoup à l'équipe Nyos à Congo France. Au bout de la Kinshasa, dans Moussala et sa maison Mounana, un gif noir au lieu de Marotani Kilikuna. Moussala et sa Magito, cher ami fidèle téléspectateur, le lot toujours dans le cadre de l'actualité. Tout ça, on va voir si ma actualité Boebi. Bon, c'est faire la bise de la race et actualité, chers amis fidèles téléspectateurs, tout le par rapport à l'actualité. Oh, il y a Weranson à répondre à l'invitation, il y a Kofi Olomide. Tout le monde est remis polémique, il y a tout le monde qui Erzoum Mbaye Mugoto, le Kabomande, Erzoum Alobaki a défendu qui a dit que Sankara d'écoute à Mtaïko Luka. Invitation wana et pas il y a Kofi Olomide, il y a évité ce qui n'est salama qui wana. Mais na cas d'émission biso na ba plego ya bino mona wenge moko défendre makamu ya wenge na mboka o afidisi to partout to na capitaine to na dire to za partout au bobenga numéro la biso. Beaucoup de charmes fidèles téléspectateurs de www.congofrance.com. Nous sommes ici à Johannesburg, nous sommes la top classe. Le président Sélé, la pression de pose la Nabiso, le big manager Babi Siro, la pression beauté. Parce que nous avons un temps plein, nous sommes la top classe qui toque. Je suis avec le président Gilles Senghor, mon Wenga, Tongo Yamakila. Avec lui, on va parler sur l'actualité. Ozole Karamincho, na Kinshasa, à Kofi Olomide, na Weranson. Merveille et bonjour Gilles Senghor. Oh bonjour Yannick Wenge Motona Bonzambe Merveille. Pepele ya Angola nkolo biso soki nkolo to Pepele. Madame Nichoneni Sankara ki osenga invitation et pas à Weranson pour un concert mais ayembe sous concert en haute monte que ça il faut et comme be koloba loba mona CC mais Izaki Sankara nem ndia kosenga concert et pas à Kofi Olomide. Oh Sankara ki osenga invitation sota ki osenga viena biso yanga mwana kasi asenga eni invitation pour ndule ya oh bango baba ndule ole osimba nango te baba ndule ko simba te viana kana sina succès te o mone kestro na etikala nango ya sindi. Oh donc quand tu as dit la sindi fona ngo kala etikala sindi mais sindi te mais o mone ka tanka équipe ba fali ke bango tout bakei et que c'est cela qui déjà kuku fona ngo yango na et c'est nga ka msusu moi sindi bali ni ka yemu ta yimba ko pa rien na yimba ko oh si oh bashikito ayet ayo même la Wandoula on s'otali et ara sindi na sindi donc qu'on etikala ndoketsa sindi
Donc, tu as l'orchestre syndicat, quartier latin. Tu as l'orchestre syndicat. Pourquoi vous avez un concert et pas ensemble? On a un vrai concert à rendre. Invitation, c'est toujours na mutu oyo. On va aller na gaz quoi. On va aller na gaz. Donc on a une invitation, on s'est dit na ndule na quoi ça là. Mais si on des ana wera d'abord aller na gaz. On va aller na gaz. Musika. O kate kini na Nicolo. Nicolo kini za o kate na kini. Rien. Même en Afrique du Sud, partout en Afrique du Sud. Maman avait la mission de moi la vie était bon rien musique il faut de la forêt na ndule il faut de la forêt na ndule pour de la forêt à na ndule pour na zengaluketu ebeta et ça la moi genre ah non bah bien qui ouais ça pour moi on dans la top na musique mais bilo awere beti ba plan na beti tala bana wenge wala bana wenge ba wi sanka mbena senga invitation ko wala na bilo wana te omoni bango ya raso simbite bango mungu ba raison belé bango ya bongo mais bango ndo moni quartier la teza wana faire rigoler Jésus de Nuance le padre Monsieur Mbote Sikazali venanga Roger Kosama balobi mona pote akala mona pote tongo atongo Adel Kandol la séjoise de moi ça pemba telanga kobuka na kute masolo ba yebiango quartier la te kataneki bango tout ba fali pour na terrain bango tout na palais mais quartier la te bando bouger sous terre c'est katana ina déjà batalika ba habiter il faut faire rigoler au moins disque viens à Boularat viens à Boularat disque il faut faire rigoler en tout cas m'a fait rigoler Jésus de Nuance que d'agir na mikili baya bango moko ba proposer bango moko ba proposer ka bato bango ne ba proposer tant ouvert hier na été na biso de la forêt le vent na biso de la forêt yimoko lo baga ayete baba luso comme te et ce caranda yaki te bango moko ne ba proposer Jésus de Nuance ba chabalar na bango yani mutandule so chilar na lo bana ngo fena biso vena biso piano Salvatore moto pamba alors bangai zala to beng singa place abo so chekas no cash na ngana oyana ngati ngana nga mutandule na oyana nga ba proposer faire rigoler ya asala boulot oyoka surtout officiel na grand hôtel plein faire rigoler na quartier la te bandimate mwana wenge aye na quartier la te bandimate et fula bango tombola bango et puis ça fait balar asilisa pe moi parti muke ya mon fleury na sima comment faire rigoler quoi mais bandimate là on ça ici c'est moi parti sur mon parti on pas parler on est sur la moto tu bamba simba faire la vie faire là ndako na za wesete toilette c'est moi consoné le seul musicien congolais na lobi yango bien bolanda ngai le seul musicien congolais oaza na ndako muto liboso c'est Jibin Piana il est ba musicien tout Elegina ya Kofi. Elegina na mon fleury. To tchana mon fleury. Elegina ba musicien to bavana na mon fleury. To lobi bien na mon fleury. Pour Jésus de Nuance, le padre. Au moni Bovan. Ma vie avant la cité. Ni ça cité. Dans le bien il y a créé bord na yé Bovan a créé yango. Mon fleury c'est Zalaba. Au moni mon fleury ba so ba profiter. Au moni Zalaba, mon fleury c'est yo poké au midi mbigi. Ndem so ba ke na cité de fleuve. Ici de fleuve ba di ba midi mbigi. Te bongote. Ngala tangi ko mota na yo giga te bongote. Biso bongote, bongo mabe. Oye mo kangi ko na yo, yo moko créé yango. À son point, au quitter le roi en Afrique du Sud, ok, mon kangi qu'on a au créé un pèse en lengi, batutu baye. Est-ce que vous comprenez des jeux d'état? Et ça, c'est que non, bon, moi, c'est seulement le roi Santon. Ce que son nom, Santon. Oh, mais Santon est là déjà, Santon. Et à quartier riche, nous tournons sur le partout, riche, nous sur le monde, on va parler dans Santon. Partout, bah, il y a bien. Je suis le roi dans mon fleur. Oh, mais mon fleur, c'est Zalat. Mon fleury c'est Zala déjà. Mon fleury c'est Zala. Oh, son mandat faire rigoler à créer bornaye.
et simbi le lo bovon so qui na bovon ba benga biso ba benga ni demi jobu demi jobu c'est grâce à Ferregola là mais aba il faut féliciter jeune trop jeune comme ça talanda kwa za na notre jeune na ba âge à faire vieux wana ngi na ndakuta hermo so landeli bien ba chik na mikili ba chik ngo ber mo ba chik ngo mer ba ngeta la pe tu pesa pesa comme na mandule ma trop merci beaucoup chers téléspectateurs, c'est toujours l'ambiance de cette émission, les propos tenus dans cette émission, ça l'engage question de terre tout ce salon mamba invitation en an bêtement clair où est Raboy Koyango pourquoi nga na ebaki déjà et puis bato tout ba ebaki Afrique du Sud mo bimba ba ebaki bana poto tout ba ebaki ka wera akoya te oui pas ne regarde pourquoi mais ça touché déjà va faire rigolo là au toucher bateau et ba sali belé na maison mère parce que vous comprenez tant déjà toucher qui fait rigolo là c'est que toucher wenge musique 4x4 balobi bien wenge ça doit toucher faire toucher wenge mo toucher wenge mo bimba kuna wera yete mais côté yete pas Salvatore fait rigolo yaki pas Salvatore fait rigolo ritse watana de matana de ya akiti sur le terrain contre-maître mon sala ma migolo je ma foule migolo blague yaki saboter on a profité la moto avec qu'on fait une affaire spirituelle. Je salue la présence de le PDG c'est le go là l'amour vraiment wa top class mamunde kito makasi na biti on a profité na succès na biso de la forêt on a profité na ngo vient l'océan de la sagesse ebisa ki nga déjà vient chaque mon superviseur ebisa nga déjà le bien où Anton le roi de la forêt akoyate pour na toucher ba valeur moko on a été ba toucher ba faire rigola asa meilleur chanteur d'Afrique yo yebi ngo bien mutayi maragole ka faire rigola azate yo yebi ngo bien au moni départ ya Jibin Piana akena batutu o bakenda to rotanga ba kombote bakenda déjà bateau batikala nana yemba koleka faire rigola nana yemba koleka faire rigola azate oh père tata nini wana faire rigola ah mais mbonga dinisa bata dinisa ngofenwa ah so sengete wana bagela jibe bien sengete voilà tous on a pas côté là sengete so rapide faire c'est toujours faire rigola ayemba trop à salle belé et c'est nga faire rigola à salle et belé na maison mère il y a longtemps déjà de toucher ferré c'est que toucher Weranson c'est très simple toucher Weranson na wana la petite na ya palais mutaye bi faire rigola ka Weranson na zate ka Jibin Piana zate on va petit na palais est-ce que vous comprenez le quoi petit na palais kasaroyi aroyate so c'est ngi soko nini kana ye abongisa vena biso ngamona abongisa nena faire rigola donc na abongisa benda mikitisa na ninga ba beto na petit na ngai ba ne ya palais abongisi so ba s'excuser pe ba sala ki pe mabeba atini ba petit ba fingi faire rigola to on comprend na s'excuser n'est-ce pas bien kasi on mona ra ici figara donc va s'excuser bon pour sans problème Talaka 3 jours, il y avait un rançon de la forêt, dans grand hôtel à Bengisa Salvatore de la patrie à moto Pamba, Jibin Piana, sur le terrain. Yo dit yamba moto. Abeta biloko likoloti na se ya kita sur le terrain ma bé. Akita. Merci beaucoup cher monsieur le téléspectateur, merci beaucoup Jules Senghor. Par rapport de l'affaire Miel de son communauté à Zolongwa et pas à ensemble mais qu'on a des autres comme ça qu'on a à longo ça l'album na mais ça pas ouvrir à kaka n'habiter non ça la matin la musique congolaise n'habiter et nous on a besoin de y rayer mon lobby après ce meeting ya makamio so ça les marizela ra ndenge mokote mutum so rolongwa longo na ndenge na ye mais moi na maile pas rolongwa na moi sagesse on vient na ngai tu vas ne moi tembele so le nom comme boem souper grâce à vie ayedenga la mambe belé ne le peut pas tendre na ba mikili ba mère ba miel de son ma soule vanda c'est grâce à vie de la forêt ce qui est moi jugé bon ya rolongwa na ndenge ya propre tant mieux ça dit bien moi je félicite miel de son en tout cas merci à toi vient na pe giwache na mikili ya sepela ki na ngo pe gibara yogi pe gibara vient na ngo pe giwache
motema maman Clarisse sali bien le roi rapport monsieur monsieur balinga bakende o bakenda kenda bonga ba ranking sali bien tu sali vraiment kitoko a sali bien sur le bon esprit est bien en tout cas ça plaisir et puis Weranton venanga na ebi motema Weranton ya ruide pe ya trop na mama mususu mikemike il suffit kuta yemba na disque na yemba na ekufeli na ngote makenda nenga bianza la tolo lusu bakenda ko finga ba président kitoko te ko finga ba finga mokonzi te ya mokonzi ba finga ga ete kupa ko botama mokonzi ya blagité et puis ça me mututu te on se prend ba Weranton ba leader ya makila ya ba leader ne ba jiben piano sentiment ba leader abotama leader ne ba faire regola na kati maison mère l'orchestre mutume leader atamboli na voiture makasi na maison mère mais na yogi ba lo bageto na voiture makasi na nini na quartier la tête quartier la tête ba pesa voiture moko boye voiture ba pesa no fali ba pesa no mutunozo kuna rabon ça ça on prend en tout cas miel de son on est là toi derrière yo on s'apporte toujours comme d'habitude c'est ça quoi c'est ça on est là pasteur James Mulunda mtapesa qui fait rigola mtu kama bo hata mwana ona mincho pasteur James Mulunda en tout cas pasteur ona babi yeye mtapesa fait rigola mtu kwa yo également pas yé moko faire rigola to yo ke pa batu ya ngambo na bato akofine mbaba voilà les je sais pas bango moko ba giser yango so bana ba preuve nango c'est tant mieux soyez pas pesa qui bana ba preuve nango ya pesa qui c'est tant mieux za moto na nzambe to merci beaucoup Gilles Senghor moi vers la fin de cette émission bato ba la biso siko par rapport il y a invitation au Kofi Olomide à tindela yi Weranson aboy ko répondre au ça qui rage na Congo na minute bato le belango mais vite réaction zanini par rapport à il y a invitation ningi Weranson à se présenter tes réactions zanini invitation au bengisa mutu roi Weranson o aleki na succès aleki na gaz aleki na Weranson aleki Kofi Olomide à succès aleki na succès aleki na l'art aleki na mama mutu aleki na bapala aleki na mama danse tala omone ba Weranson ba vie mongo be bango bana bango ba vie mongo ya côté wana omone ba côté wana ba côté na ba boala pendo sentir mais ba côté na ba Congo bango bana bango na mama bango mongo boye balingala bango mibimisa te vie mo ba bien et comment ko mibimisa ne ba parler aux États-Unis et mibimisa yango moko vie à la montée le vie à présenter parler des États-Unis il y a que ndene ga invitation ya accueilli pour na mona na chike exaucé ngama Gladys tout ça ndeza la rare ba moté na bino yango sankara de kunta de sanité ndeza la rare bino mo bo filmer ba parler bo moni ba parler za la ngo bongo kitina ba kini ba tusu ba ko mona ba bien yango moko ikoma ko bima mais na idéologie ya Weranson le roi de la forêt à le bela palente ya yoyebi. Merci beaucoup chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup président Selego la manabité président wana top class ne Kangi na Jobu babi na Jobu so ya adal kamne ozana Kinshasa ozana Jobu pardon aussi mboka wana mikili mboka mndele pasa oduma ngoyo nabité le big manager babi le big manager babi Siro Umela tourne na suka nabité le lobagolo banini na quelques mots tel numéro de téléphone te abengi sande papa please quartier latin please bobengisaka bana wenge na makambo na bino te bobengisaka bana wenge na makambo na bino te makambo na bino bandule na bino bobengisa mwana na bino fali aye nani azawana bazebele pourquoi ne bolinga bana wenge botika bana wenge basala makambo na bango ya bana wenge bino pe bosala makambo na bino ya kote kuna eloma na ngove na ngati la fora loba na tikala vedidi na maria yoebi vedidi mange na maate mais piano master langa yoebi on va pas bana wenge eza bolinga motema mama Clarisse bashikile na Bruxelles moi si ya pembe moi sa muluba ya pembe moi sa bien nga motema bien nga pegiwaje wana ya makambo na biso ba côté wana bolo budget tunga quoi donc bana wenge botika bana wenge basala batana bango bango wenge bino bosala batana bino bofingi trop bolobi trop boloba trop na bulga non ndenge tozo finga faire regola wera aroya wera ayete et puis so bobaki sur concert musu akoya te le bana ngove nga Salvador ekosimba te akoya te et puis to koloba eloko te Zambal, tokoya te, tokoloba eloko te. Mais si le concert, il y avait la mission Salvatore Bruno, moi il va faire tout toujours. Pendant un masola wenge, please, bana wenge, bosala toujours together, bako sabino to pendant musique c'est wenge, lelo boso kiti na kin. Lelo bana tout bakangi kin, c'est wenge. On pas tout le monde c'est wenge, to kotanga ba kombote, wenge na wenge. Wenge. Oh, il y a combien de potes aux États-Unis à Salamara? Il y a combien de barres qu'il a en français? Ah, ouais, en français,
Avec mané en français. Merci beaucoup. La français. Bis aussi quand on a vu ce côté, please, maintenant, n'espère bien. En tout cas, mon numéro de téléphone, c'est Jules Senghor. Mon numéro de téléphone, plus 27, et ça, Nambala Bisso Koto, les Arabes Côte Nabisso, 62, 97, 66, 99, 4. Donc, anytime, Tozawana, to Bengani, to Yambani, na bosanité, hein? Ah, mutunangai, Ali Mulumba, wana mutunanga Ali Mulumba, papa na Alisha, na bosani yote wana ba bossa mboko yo. To bosanité, mutu moko oyo aza na mbongo, na jobu, mutu moko aza na mbongo, na jobu. Poison de jobu, Kaskasereka, poison de jobu. Yene mutu ana mbongo, wasoko moni otali mupanzo moni Adel Kandelo mosi ya pembe. Oh, mais ozo bosana mutu moko bago boarete. Tantine moko ba pembe na Canada le bago boaka e. Ya 0044 ya na Canada te maman Nadine Malila. Ah bon ya maman de Bosani Pelavik, la victorieuse, la canadienne pire. Ah la canadienne pire. Pelavik. Ah maman est brillant pembe. En tout cas mon numéro de téléphone c'est plus 27 plus 27 62 97 66 99 4. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Nous sommes arrivés à l'apocalypse de cette émission avec le Séroport en Babino, Gilles Senghor, membre de la Wenge, musique à maison de la Wenge, Mobimba, chers amis fidèles téléspectateurs. On est là toujours pour vous informer, nous sommes partout. Nous sommes à Djobou, nous sommes à Captain, nous sommes à Durban, nous sommes partout. Il s'agit, il y a un numéro de téléphone, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup, le boss José Dini Dipumba, merci beaucoup. Le big man Djabouk, Bouka, sa merveille. Je vais là tout le monde et merveille à tout le monde qui a suivi cette émission. Merci beaucoup, on a toujours aimé 0044 maman Nadine Malila total vraiment merci beaucoup. Encore normalement ça dit mon merci beaucoup. À le boss c'est le call la race top class et Kanima Solo la Djobour le big man Djababisi. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. C'était la votre émission avec votre un des serviteurs Yannick Wenge Motonaki Bonda. Merci beaucoup à honorable de la presse Erzumbo et puis ça joue assez pour banyama to chama reprendre ni pour bailler le c'est que j'ai donné le retour ça va pour le Mandimaraté chaque vidéo que je fais d'ici la prochaine vidéo sur www.congofrance.com avec des soins au prochain ciao.